Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Satimona libulu toba bana batoyo toza koska hundalize woo yeah artiste oyo asala à cœur le col en gazette. Là dans mon compte à cœur na Congo. Ce comment il est l'honnêteté ba combattant. Bazo nga to beta musique té. Bazo nga passe. Et ça parce que président de la République a donné des politique. Voilà. Et ça ba richesse mboka bozo kanga culture na bino mboka. Botika bande ko na bino basala musala. Botika politique na ba politicien. Boso bo pesi punition pour nga c'est bon. Nous sommes là chez Rio de BCBG, il nous a reçu chez lui à la maison. Là déjà pour commencer, j'ai dit merci à Rafingindu dans moi de transfert au AP Sarabis, au poteau élément. Merci encore à Alissa là à Paris. Merci encore à tout dans Congo Promo TV.net. Nous sommes ici alimentés dans la résidence à Rio. Il nous a reçu sans problème. Là déjà j'appelle mon invité Banapoto, invité Molukaki, invité Bobengaki. Rio de BCBG, il est là. Je suis en Charlie quand on a Rio, on est à dans salon pour tout ça parce que tout ça est pas dans déjà Rio, merci de nous accueillir au palais. Ouais, tout ça c'est la radio, puis ça sur place, nous on a solo Rio. Ok. Je vous en prie. Banapoto, Rio, aspect, beauté, toujours élégant. Rio, bonne santé. Ouais, santé qui top. Santé qui top. Rio, le Congo pour moi, il y a autant là on a parlé. Nous te bengaki, te lelaki, Rio, yambi biso sans problème, sans exigence, sans makambo belé Rio. Bana Congo, bana mi qui va là haut. Ma meilleure vie on a une photo ban émission déjà à tout à l'heure. Ma meilleure vie là. Après si d'abord on a parents nanga. Parents nangai maman nangai Léontine Tumba, papa nangai Honoré Moulamba, na pesi na femme nangai Amérance Kapinga, na pesi bana nangai la meilleure vœu, na pesi ba master nanga tout, na pesi ba tout surtout ba soutenir biso donc lokola Jean-Paul Kalema à London. Na pesi Alissa là masananga na Paris na pesi ka pour les émissions na yo faux master oyebi Alissa là donc moi à Paris déjà biso mana qui pété na pesi mbo te place là et bien na bibo c'est que ça est trop sur la ndiango na Rio poto bana malamu boni mouvement BCBG. BCBG ça bien, BCBG ça va, donc en forme. Dernier boulot, on écoute là dans le Moka. Donc, tu mets un concert, tu mets à chaque dimanche. Donc voilà quoi. Rio, pas la côte bassin la peau ça va yo quand c'est dans mon Congo. La vocale là il y a tout le monde à l'épaule tout le monde là. Bon tout na yo pourquoi vocal wana? Est-ce que ba ko yo ka moi exprime moi capé la mo ya muki. Gabega taeba mokila nzambe etondani mingi na baini bamona yo na molongani bakosala nyonso bote bokabona wana nga na mbu na boye Henri Dokolo Romelo Kwai Kondo souverain libéré ale batantu ngai na bu ya sente monangani nelibo meinga na bu Timona
Batoroyo toza koska hondalize secret ezalaka nini na mongongo po ntango ozoyemba nayoki rio agangisi misisi ebima rio azoyemba neti azoloba secret ezalaka nini secret na ngai ezaka ke d'abord la voix elle est innée ndenge babotinga bongo et puis entraînement la répétition ebele donc le wana ezali ça fait partie ya bapport on a apporté la musique congolaise. Donc moi je suis venu avec style wana na musique ya ba jeune parce que ba jeune kala ezaka pour yemba tu vois ténor faut yemba avec la force du muscle. Moi je suis venu expliquer aux gens que on ne chante pas avec la force du muscle. Chanter n'est pas crier. Chanter c'est chanter. Faut chanter à sonneuse, faut chanter avec faut vraiment chanter à sonneuse, voilà quoi. Donc on ne sort pas du muscle, on ne peut pas faire des acrobaties pour chanter. Donc faut laisser la voix elle-même sortir. Donc ça fait partie des apports que moi j'ai apporté dans la musique congolaise. Voilà. Congo Promo, c'est la première fois que Rio a les gars Congo Promo, et la première fois ils me ont choqué. Rio entré dans la BCBG, tout une histoire moquée. Entré dans la BCBG, Rio a BCBG par recommandation. Tout Rio a le roi mouti, tout a salle test naï, papa Chirazi. On a la salle test naï. Salle test naï. Ma mouvement est rentré avec Belé, Belé Rio. Pourquoi Rio pour la BCBG? Oui, le mouvement est belé. La Pona BCBG parce que c'était pas que Naponi BCBG. Tu as dit que Lukara n'est pas Lukara. BCBG, ça dit que orchestre Wenge Panzani, Papa Chéri qui est là, Batunae. Ben Ancho n'est pas qui est là, Batunae, président de Rasson, qui est là, Batunae. Mais tant Papa Chéri qui est qui voyage dans Poto. Et ça dit qu'il fallait. Ok, c'est ça, il est beaucoup plus sollicité. À Kena, il y a 3 chanteurs. À Kena, il y a Alain Pella, le chef du gouvernement. À Kena, Alain Pella, Emelia, la Blaise Boula. Alors, et ça dit qu'il fallait ceux qui ont sali émission, ceux qui babeti ndoulé. Ceux qui babeti ndoulé, il faut. Du début jusqu'à la fin. Il faudrait qu'il y ait quand même des bateaux pour seconder Bango. Alors, ce qu'on a bateau pour seconder Bango, il fallait que ça la recrutement. Tant que Mickey voyage, il y a Titanic. Il faut ça la recrutement. Ils ont lancé un appel à tous les musiciens. Il y a eu défilé de plus de 500 chanteurs. À l'époque où on a 4 chanteurs. On a 4 chanteurs. Baretena Jules Cubens, professeur. Baretena Chaingenge. Pendant que tu travaillais, ils ont rappelé héritier Watanabe. Oh, donc héritier Watanabe, puis Bazoua qui? Ils ont rappelé la BCBG. Ok. Bazoua après, Bazou Rio. Donc, tant que vous voyagez, qu'est-ce qui a fait que Héritier a sauté? C'est parce que tant que tu travaillais, tu comme si à un moment tu es poto, tu es à Zénith. Héritier Batali par rapport à âge, non pas âge, mais par rapport à Nenga Lobaï qui a eu la classe, très habité, le rôle dans la classe, vous avez 6 ans de présenter, Tikala au Kassenchik na hote. Tikala au présenter examen à yo, vous a dit, surtout Kei, prochain voyage, vous allez. Okay, voilà, bah chanteur, mais bah musicien dans l'ensemble. Il y a eu aussi Jean Tamissine, Simon, qui paie à l'époque. Voilà. Donc, Tokei, Poto, tant que Ozonga, Tokouti que chanter Héritier, on est dans parenthèse. Voilà. Donc, parmi les 3 chanteurs, Zaki,
Donc pour dire qu'il y a eu Tami, Tamizaki quoi, plus de 5 chanteurs, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300. Mais il y a 500 chanteurs. Mais parmi les chanteurs, on a 4. Est-ce que parmi les chanteurs, on a 4, tu as un vocal ou un salaki pour papa chéri Andy Mayo. Nayambaki José Tchane. Moi Alain Prince. Tu as comment pour moi nasengaki saliba la mama nayelaki te konu na boye epai na yo fami na nga bapesaki nga bamoye nasundolaki nyonso mpola moelekaki Tchane nazalaka na mwa liloba moke ya koyebisa yo naboma mpe mingi sekele mpe ezalaka na moto moko te ebongi azala na confident yango na pone Tchane José Tchane nzembo ya ale makaba tango patron na nga yoki abi batembo oyo ya batembo mo boye esengi mwa masolo de mais nakenda nini na test ezaki nga ezaki normalement na la test était nga ezaki patron nga azaki na patron nga azaki na nini na azaki na poto bazaki ko travailler entre bazaki travailler Bogis Bompema na Jules Cubens na Palin parmi ba ndalo ba bato ba yebani na batuna parce que artiste sont na batuna et puis à travailler na bango na ndinga pala être présent ouais ensemble on a travaillé na ba Serge Mabiala na ba Al Pacino na ndinga ya pala wala avant mouvement Kabwana siko on a la pire moto ya Blaise Boula alors Blaise Boula me dira que la lingi au kota wenge mais toujours voyager yotikala ko travailler na bato ba travailler et pas JB. Tant que tu travailles là-bas, on a déjà continué à ambiance. Tant que tu as moro, là si tu as test, beaucoup tu recruter bino parmi ba recruter, on a déjà la carte pas. Donc Blaise Boula pe moi pas na épée appuyer qui pour bazoa Rio. Non, yoka li solo. Bon. Tant ba kei, ba ke poto, ba ke ko bebana. Voilà. Biso to sika to travailler. Mais bon ba temps ba ke ko bebana. C'est ça qui a fait que allez makabaza wana Blaise Boula ça wana mais bacha lempe la chef d'orchestre c'était ça de babou attends ba bebani Blaise Boula ba eu problème mo na JB na président JB ya wana siko mais ça là dit que balongoli chef bacha lempe là déjà ba uti poto na ba makam na bango ta ba komi Missa Blaise Boula moi travaille Missa Blaise Boula retravaille et d'ailleurs Missa oti pas Madilou et là on a repé ça na wenge bon hello on a oya na mona wenge donc Missa Madilou a repé ça hello monter la Blaise Boula mon boye tout ça a rekota na roto ati et salut en tout cas on remercier ça na Jules Cubens le professeur Jules Cubens a tellement habité 13 garçons en Oyozoloba dans un rapport et là tu m'as Blaise Boula là m'a déluté et ça qui a un rapport mon boy na kata mouvement il faut toujours yokai avant bilo wana faut yokai a expliquer trop temps expliquer ya yo quitter je me suis sur bima boy avec mère moko faut et pas na ele wa devant les bail na ma compagne avec qui voisin un général Kotoyo voisin na mususu azaki gérant à banque. Bon. Alors tant oiseau bima moi ça général télémissier. Moi papa bon voyage les cas qui bien c'est pas tout cas là bien mais bana mo batikala qui a ba travailler pas na yo wana ba tchebiso makele le fo parce que ça na mwana moko on a et là on a sepelé na do c'est pas na voix mo ya qui est ça ko bima na ba voix wana nyonso. Na la mona bango tinga nga ngai na au-delà mur na zo yoka voix moko zo bima wana voix mona na vraiment voix ne ko zanga la musique na hote donc ayebi ngate
ayoki kaka mongongo mais on pèse na yebi ete na mon na epiti ayoki kaka voix moko boya bi papa voix moko zema nya 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 bon nya 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 to za oyemba mingi nzembo 48 heures c'est qu'on place dans 48 heures mais on a donné la place on a fait abi si patron na ngabi garçon on a fou asala tant mais on a c'est bon ce que hier ça c'est que illusion na Jules Cuba ça va ebisa abi bon de quoi test sali boy ça peut chanter wana ya kasina aya na yokai tant on a na komi abi yo patron na biso lobi yo kokota kati na kuti sentinelle abi patron abi yo kokota kati na ina kende bona on est wana va na ngirengir na betaka pied na ringa l'arte jour on ta ba esanga noter patron abi yaka Jules Cuba ça iko ebisa ngai na beta na yina la transporter na beta makolo de ngirengiri ti na ma compagne bon na beti pena pied na côté de côté ba makanza wana bato ba bi ba maîtriser quoi wana bazali na beti makanza rakati kota bloc wana pied na côté ya pont pont na biso wana ya nini kuna na kota maison mpungu wana na beti pied wana na koti bona sima station ma campagne na koti wana tuka poka ka okindi ko sa test na ke na komi babi via sabimi asabimi mais yo foya la nini ti foya na bongo ba yo ka one bazoka batutu na kenda na sa test wana tanake babi yo normalement ko sa test te neto yo kela ki yo na nengo travailler ko sa test te mais le ko za wenge voilà faut procédure normal na kenda ki na sali pe test na nga batu yo kinga donc voilà quoi lelo Rio akangi BCBG a confirmé maintenant pourquoi yo est-ce que Blaise Boula a benda ki ote ya toi intoxiqué ki ote ki yo lungo ko landa no mouvement na yo za ki na vague wana te non Blaise Boula azaki tango akei ko sa eloko na ye azaki déjà na ba mission na ye mais lelo relation na Olympe na ba président ba master ba président ba lungwa ils ont une relation na ba président nyonso pour lelo ba ko ba président voilà président Blaise Boula tu vas trop bien wana na ya na ngapina makila grâce na inde na kota na milieu ya wenge tu vas trop bien ya ciel tu vas bien na Olympe na mochwa afande chakulenda ba Emilia ba tout tu vas vraiment trop bien d'ailleurs quand on a souvenir sur na vocal on zo bato timura wana na sala nia sali bosse zanga mais deuxième nia sala mutapesa ngoza Emilia la studio ngana ngamba timola libulu to bombana bato toza ko scandaliser na bena bandela on sur deuxième fois olena bandela kana bato yesu apesinga bato toza eza nuance na ye apesinga toza ka vraiment la reconnaissance nango et puis eza na sala na ba nzembo na sala ba vocal mais vocal o sala identité ya Rio tilelo na tamula obi te wa sala to timola et pourtant na sala ba nzembo bat basipela nango na sala ba vocal musu bat basipela nango donc voilà Rio na volo bada moto na BCBG lelo azana un sans polémique est-ce que tu peux voir ka Rio na kipe ayo vocal à titre album ya chano de la Guinée ya ki mal au cœur voilà mal au cœur est-ce que tu vois yo ka témoin stri mal au cœur Giroje tension na monai kona vale hey ya motema na ngai kona jena kati kuna yo kolobela ngai maloba kamate maloba nzomi te hai liloba moko mami ezala pa jote me yona ebale ngana ngambo Julie Weston yo wafongoli prison yo koti singai ale malondo na koti fongola paradiso oyo babengaka bolingo hey l'amour tout cela parce que yondimi nazala mononga minayo Giroje tension et pourtant la Bible est comme tolingana pour que ça lui contraire la Bible diatabaou voilà pour que ça lui contraire la Bible era fingindo na
Attention, chacha Kafuri. Na tekela kio chant mal au cœur. Mal au cœur, net parti à l'Ibosou, ça fait dans Eldorado. Parti à slow. Il y a la foi, il y a le binae, Venae Eldorado. Tu as travaillé, on a pas parolier. Voilà. On a un chanteur. Mais il y a deux paroliers qui nous assistent, qui nous aident avec leurs œuvres. Bon. Net parti à slow, on a parce que ça et bandi les a slow. Côté on a Moussousouana et Zali Rumba. Parti à slow, on a mon nom qui on est balé, ya motema nanga yo kona jena kati, kuna yo kolo belangai, maloba kamati, maloba zumiti, liloba moko, on est à venanga Eldorado. On a ba chante na ba opéra quoi, ba kunga pena kunga lele. Voilà. Mais c'est tant fan ici pena rumba. C'est pour la pesi yo motema nanga nyoso. Mawe, Marlène Moulangala, Poliku Fasima, Amede Isongo Ganyangoma, Bongo nanga se, tungana ngonda koyamboka mopaya, motema nanga, efanda l'orphelina, pinzo letika bilembwa, pembe na matama, elemba monyokoli nanga Benelouvezo, Gauthier Moudiata, Jacques Maïtou, waneza rumba penatang efandi wana, waneza vena mo akoma pasteur. Ya Lina, vena Lina, ba chanteur ba Equinox, ne biso boyoka ba nini wana Equinox des As à l'époque, qu'est-ce mo bona Kasavubu. Ouais, akoma pasteur, waneza koto waneza vient ngai Lina Sindani. Pourquoi mal au cœur? Est-ce que c'est le mot Rio va décevoir qui est Rio parce que là qui m'a bien robo ya mal au bara nze moi les fois ça mal au cœur. Oui, mal au cœur Ezali, c'est une chanson d'amour. Ben cette fois-là la yemba qui déception. Donc vous allez décider côté on mot a décidé quelque part et on a baillé que j'ai mal au cœur. Pour décevoir j'ai mal au cœur. Mal au cœur Betty et confirmé pe qui était qui fait moi album Rio. Net parti mon a c'est pas mal au cœur on baga. Samoto to mesana ko benganaka bien aimé. Oyo to yambalaka na ba bisous plein de tendresse. Oya mesana ko zenga maboko mibale na kingo na ngai. Oreille na ya basieste moto na tolo nanga. Maloba sukali na monoko koleka ta mafuta nzoi. Ebongwani kongo bololo ekomyo balolanga motema. Damebila Carlos Kalala. Lano mapouya mon fait bombo mal au cœur. Mal au cœur pour la se ça va finir les boss. Yo, lelo musique et comment va bêtise trop. Et tout le monde va chanter dans ça là. Oui, au leli non bolimo oui, déception mais bêtise les atis. Hein? Bêtise les atis. Pourquoi yo ça là va chanter différent là-bas? Trop lelo comme il faut le bamba va chanter, bamba nini mais Rio. BCBG éducation toujours. Ouais, nga zolanda lokolo ya patron ngai et puis on a éducation ya père nanga. Donc et puis là ça déjà parents, on a mon colo, nga la kota na wenye na mande futi. Léon na comme na mande fa pembe na comme na libandi. Donc na komi déjà mbiaka. Moi na photo wana mona na ki bouchen. Charlie kama rozongo, zongo Charlie kama awa wasiko osati ke noko mbiako luke déjà. Ouais. Donc nada parents. Biloko ba insanité, un artiste c'est un éducateur de voilà. base. C'est un enseignant, c'est un instituteur pour moi. C'est quelqu'un qui oyo aza ko éduquer masse. Oyo aza ko véhiculer message. Alors tant on doit véhiculer message, il faut un message moko ya bien. Ce comme on les loneti ba combattant. Ba do na to beta musique té. Ba do na passe. Et ça parce que le président de la République a donné des politique. Biso ezani noté parce que bino ba éducateur en masse, bo ray kokota na makambo wana ti. Donc pour dire que Lilo ba un artiste et parce que musique eza lokola après information. Après information et tout ça na pouvoir sous eza musique. Donc artiste a dans la force moko aroki koloba batupe bayoki. Alors on a force wana il faut koloba makambo oeza éduqué masse. Moi en tant que parent donc nakoki ko tsaka ben sanité teneti touro na tche litonge donc litonge na touro na conseil na basi azemi. Déjà babilo mongo je suis en train de sortir de l'ordinaire. Depuis autant à BCBG, combien d'années déjà?
Je totalise maintenant 15e année. 15 ans, toujours fidèle à Papa Chéri. Va jater, balongwa nini. C'est quand même la nini. Ou fidèle à Papa Chéri. T'es à que koye ba eloko yo lingi. So yo be eloko yo lingi pour garder poste na yo. Parce que biloko nyonso ngenga keza pa unité. Okoza la ozo envier chez autrui. Mais au habiter chez autrui wana eloko ni pesa la kuna ya mabe. Donc il faut partout ma maison en raté. Mais vous allez pas na yo, au colisande pas na yo. Au colisa pas na yo que aucun ne convie pas bateau sous. Relation na rue na bateau balungu bateau zala ki na ba na BCBG balungu na bango ba kei lelo. Relation na bango da ndenge nini. Bo benga naka, bo mona naka. Tout ça trop bien, trop bien, trop bien na bat na ngane ba shay ngenge masala nga jour bona na benga nga. Jour petit nanga Gino azo yemba na studio a hôtel ko benga nga vieux za na batute na bwakela yo. Donc dans une relation bien avec l'artiste. L'artiste est belé, va faire chair de poule, dans la relation bien net jour falli à ça qui accident benga qui est na encourager ah ya mieux na téléphone na prière na tie payer na prière. Donc, ma mission pour prière. Net aussi émission. Na ninga mabete nzambe na ngazo okanga. Na zo lekisa l'air au fa na prière. Parce que na la prière na ngai. Net que j'ai 3 jours de prière. À midi, fa na prière. Mais pour le respect à presse. Na habite na tchebino liboso devant nzambe na mais il y a rendez-vous. Il y a mon tout ça na mission mais normalement je suis en train de bafouer. Azo bafouer non donc oui tant le bible va te belé à Rio ça va aventure c'est bon on est talibango na muto za nzambe na wenge gwa eza makasi wa na muto na ndenge na yemenga za mwana nzambe ya moni bafouer wana yaka oterio za na problème na muto te rio za kabo eza ba séquelle wana ba prière muto landa kangai. C'est la prière. Moi, je suis un artiste le plus combattu. Je suis un artiste le plus vraiment bousculeux. Mais oui, que le lot basé là, clan a bien au bolon, à BCBG. Bolon, à Boken, des pauvres jeunes, Baya, mais Rio. Toujours n'a Papa Chéri. Toujours n'a Papa Chéri. Est-ce que les athées pour vous cocater, vous voyez que le lot c'est que tout, est-ce que tout ça la paix génération éco-simba, les athées pour nous. Mais ce que c'est toujours cocaté, Papa Chéri a regardé biso pour la ligne. Voilà, voilà, toujours ligne. Papa Chéri a regardé biso pour la moussala biso. Ce n'est pas la moussala te. Ok, c'est de quoi BCBG ça patrimoine ya mboka. Ok, ça me ne so yo ebelo na te. Vous allez wana te. La clan na la génération na yo. Net bolo baki, net ngam na Congo. Voilà. Le lop dani na loba muna muto na mérite na. Mérite na Congo ti lelo. Artiste Oyo asala à cœur le col en Gazette. On a mon compte à cœur na Congo. On a le tout le monde baie bien. Voilà Rio et mon tazo le bateau ba confirmer là. Le baboué, ne na le babou nem na ba salon ya bateau. Ba comprendre. So za tembo cheka musique à BCBG. Ah, courant la BCBG danger. Nana za la rap na l'auteur, nana za ténor nango. Vous comprenez que ça Rio. Donc ils a richesse na ngai. Je suis envié partout dans l'orchestre Nyoso Baingaba dans mon Rio na bango. Baluga avait ba zoapé moi ba marque. Donc les alliés na fier donc na yebi boulot na ngai. Banzembo belé na tsala ba port na ngai banzembo tsala ba succès. Ba succès belé. Donc on a si on a boulot na nga. Onyo so baloba wana eza calcul na ngati. Calcul ya mutu eza nzambe. Teneti nga na loba lelo so na na BCBGT. Pourquoi quand on a salle orchestre? Parce qu'il y a aussi autre chose à faire, il n'y a pas que la musique. Bateau va gagner ma vie, mon colo émission autour de ça. Est-ce que la musicien Raf Nguin doit être musicien. Mais ça la faire naïe mon sous. Donc ça pas faire mon sous, il n'y a pas que faire la musique. Netinga boui. Na mon la route na comment on a coûté que na commis collègue Satan ngai ou les na pesa usko na nzambe. Na sai na nzambe na ngai na yembe na ye na te ya batu babongo na sala boy tant on va veto s'attendre lobby Rio là ça remet pasteur to remet chanteur mais kozala eloko moko makasi ya isengo makasi pona ngai je na komi komona neti
Oui, bien sûr, biloko à Mouki, avoir de bagnoles, avoir de belles voies, de belles maisons, tout ça. Mais pour c'est une perte. Je suis en train de faire une perte. Parce que les lois au Salim Moussala, Babetelo Mamboko, aux voitures. Mais la deuxième vie, après la mort. Et là, message à ma casse, après la mort. Donc, comment moi, na sala on a une belle voiture, dans un arc, mais après la mort aussi, dans la source qu'on permet à l'éternel Dieu. Et au salanga, donc ils ont gagné au salanga. Et puis batou na pe que au sala penini na mukili, te na gagné pe batou. Ils ont gagné au salanga. La français va lobby demain c'est pas aujourd'hui Rio. Ba avantage ni vous avez pas papa chéri. Ba avantage na zo pas papa chéri, ezali que lelo yebi Rio. Lelo ni eza émission eza internet, mutu to otala nga tu na teke wana nani. Tokena ba mboka mususu tokena ba net ba Italie pour la première fois. Na komi na Italie, bat babela Rio le bogar oh na Italie, nan na koma Italie te. Bon. Oh ba yebinga na Italie, les États-Unis d'Amérique. Tokena ba New York, ba Manhattan, ba nini wana. To tamba ba yebi Rio. Maintenant na koma na state te. Neti neza no ba Singapour ba benga biso net to so labo. Mutuma auto benga nga awa. Abenga na Turquie, nga na yebi Turquie ta. Ba yebi Rio partout dans le monde pour na avantage o nga na mona kana zona makamwa musique yango na que non je peux pas passer inaperçu. Partout dans la marque, dans la combo et ne bo moni voiture na nga Chrysler wana bo moni wana. Na kozo kana bambika ba ko sa ba plaque. Mais beaucoup mona pe na cheka plaque na komika Rio esili. Bon, on est beaucoup ma matricule ba komika Rio. Na tamboye na nga. Et bon des avantages. Papa chéri. Des avantages c'est ça que non est ce qu'on a Rio boy. Na on a besoin le mot bonazan. Bon. Moi na ki nezate. Na ko na kena posa ba na ngabona ne yango. So na tini mutu akosomela nga biloko mabe. Nga mona kena soma biloko ya bana na ngai. Bagay. Na kota na soma mwambati, mwa t-shirt. Na soma mwa biloko na sa madame na nga cadeau. Mais biloko ngo za na zando. Moi na kota te. Na gambela moi na kota te. Eza désavantage pour une Nazario. Ba primo juste biloko yebi na onte ba bubi oza pe na larti. Mais ba peso ka primo bo po koma ka wana ti. Okoye na ngapelo mo bo ebe ya fake, yelo mo fake do yelo mo ya lukuta. Voilà. Mutu mo asombi en tant na zando ye na ote biloko yo uta imikili. Oyelinga pe na sombi na ngai. Po aibe oyebi ke na koleka ka wana ti. C'est ça les désavantages. Rio, nous attendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais tout côté en actualité, il y a concert de Zénith de Paris. Rio Zénith de Paris, tout le monde était derrière. Aïe bah JB à Robert à toi Robert à Rio Robert Titi. Et le quoi on a pour nous, c'est là qui on est. C'est là qui n'a pas si, c'est là qui n'a pas si. Mais on a remercié mais pour toutes circonstances, il faut remercier l'Éternel. Celui qui donne, c'est lui aussi qui reprend. Donc, on a remercié parce que c'est lui qui est maître à circonstance. Donc, il y a pourquoi photo bêta. Il y a pas qui pourquoi photo bêta. Voilà. Voilà, il y a problème. Tu n'as pas bêta. Mais besoin qui va vivre ça. Tout, tu n'as pas bêta. Mais tant que tu as quand même mère à Paris, tu as dit tu as choix. Tu as le conseil de votre bêta la maison mère. André Kimbuta a bien été. Yo, le parce qu'on est là. Moi, ils ont quitté. Mais bon, tous allés, tu dois continuer la musique. Ils ont mis qu'à reçu. News, il y a BCBG, est-ce que vous devez préparer l'album dans le studio, tout le studio de Vida? Tout dans le studio. Tout dans le studio, bah, chemin de fer, tout. Bah, la tête, bouillé, bah, Bangindu, bouillé, bah, Jalumbanga, bah, Espérance Manzoki, bah, dans la tête, bouillé, bah, tout dans le studio. Bah, tout le monde entier, bah, on a besoin de Libanga. Bah, tout dans le studio, bah, Didier Ngando, bah, Rami Amissi. Donc, partout dans le monde, bah, BCBG, ils ont un studio. On a besoin de Kungalele, Libanga,
kitoko makasi tozokoma wana kala mingi te mais ya bakomata bazotala yo oda moto oyeba ndenge na biolekaka na diversité message nini opesa bandeko na biso ya diaspora oyo bazolandari yo baboyaki concert ebeta bon nga na mpona napesi bango bonana parce que baa bandeko na biso mais mpo na ngai bameka kodiluer donc essayer un peu de mettre de l'eau dans leur vin parce que mpo na nga ça sert à rien de continuer kokanga art. Un artiste n'est pas politicien. Musique est apolitique. Ce temps où yozo kanga, lelo siko to komo mona ba décaler ba nini ba tuvo ça ba musique mususu ba komo beta na ba salle mythique ba komo ça ba disque d'or, disque de platine ba komo koma ba tu minene na mboka na mokili. Ba artiste na bino ou ba grand prêtre ba ko ko émerger te art na bino ezokufa. Bozo bo ma culture, to la pays pauvre. Pays pauvre na ndenge ya ba nini te ya ba minéralité. Pays pauvre na ndenge qui en voie de développement. Voilà. Tout ça toujours manquer makambo belé. Lelo ndenge za boye na époque à Mobutu. Lorsque le fait Mobutu a décédé, tant papa Kabila yaki akutaki mboka ezaki par terre. Mais il y avait qu'une seule richesse où Zaki et ça déjà quelque part. Isaïka art, musique. Musique et Zaki déjà na bar moroboui. Mais bilo monsieur économie on nini ezaki par terre. Donc bofo botika babilo na bino mususu. Ya loko la Jamaïque pa te belé ba yebi ngo rapport na Bob Marley. Or ezala non. Ya loko ngata de jour sous na Bridgeport kota ba Connecticut na États-Unis. Je me suis dit que na mbongo na kini. Na ebo na na mbongo na Congo. Babi Congo c'est quoi? Babi Congo ti. Zaïre, ex-Zaïre babi te. Expliquer à Mobutu non tout ça rien ba oyebate. Ba oyeba Congo te ba américain à Connecticut. Et c'est normal parce que les locaux se retournent ba congolais. Est-ce que oyebi Connecticut? Ça fait partie mais ce qu'on ba yebi Congo pe ba musupe ba yebi amope. Pour la papa, aussi pour la Kofi, pour la JB, pour la Wera. Voilà. Et ça, la richesse en Mboka, bozo kanga culture na bino en Mboka. Botika bande ko na bino basala musala. Botika politique na ba politicien. Bosu bo pesi punition pour nga c'est bon. Nzambe sera pesi éternelle punition. Est-ce que boko sepe là? Non. Mais bino bozana pe bosali be mabe mo bokoti pe na kata bandako na bino bosengi nzambe na bino pardon nzambe pa yoki. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à kanga mutema jusqu'à quand? Non ba combattre ba fungola mitema. Oui, ba fungola mitema bandeko na bino basala misala culture na bino kende liboso ata bozu na boyete mais bozu na pe ata na boyi. Ndenge ba wengi akaleza kolobaki ata tozu diamante tolo bana biso ata mbisi. Bonchi bonjour. Rio, secret à aspect, il y a charisme, il y a propriété. Vous savez, vous mettez les mon akina. Tout le monde a mis ça, c'est un a fauté. Au moins nakini, vous moi un mois, à son ina n'enga. Mais Rio, aspect, charisme, le rôle dans le nord, et dans la ligne. Pourquoi qui papa chéri? T'es ouais, ça, bon, elle va lui bosser pe. Et là, on cas quand il faut na oeba. Soyez l'oignon et botami bien té. Ok, no ba ok, vous mettez en marteau, tu lis à salade. Bon. Il faut terminer bien et puis après tranquillité pour la dans le Seigneur il y a makila il y a nzambe et puis il faut y bape ko bakola tabier bien et tu dois na palais aller maman boye pas na la veste à cuir non mais c'est comme si la BCBGP bolina no ba veste puis na tena za kana ngona beta net o eza mbata kasamoto eza ensemble bon ya jean ya kasamoto voilà oza single ba John Richmond bon oza montre ba cavali chaque temps on montre pour y a de présenter là oza montre cavali ozo mona donc eza babilo moko il faut ça pour se faire chic mutu moko FCN mai ba Rio ba komba fi donc le roi papa chéri te net ngai na yo mutu otoloba ne baniliki ayambi c'est oyambi oui oyambi na ndako na mutu akota kati mutu ba ba atterrir za na ndako comment promo ici chance à kota Paris mais boye bokoti bosai pe caméra ekoti
na permettre titre et album ya chant nao ezani ni album titre nango ezali litonge pourquoi litonge oui mais litonge ezali Damas moko basi azemi baliaka tango bazaka na zemi ça fait partie ya ba Damas baliaka batondolo bamatonge bangai net litonge sko yango eza riche eza penga elo moko eza déjà la sauce nango bien cuit bon nzamba sala ngo déjà bon toko litonge mobile aza par place moko boabi chéri tia ou s'il te plaît ko bossa litonge na ngate maman litonge bête neza parce que na ne bimité mais na royo que ça bino nga monke tia mais toko kango rio aux la studio pesa contact na yo balingi mabanga na studio basité to sala ngo za boka na neti pona nini litonge mo yango zo banda ezani na chombo nanga awa litonge yoka nini zo banda kama yoka litonge bien. Allô chérie Théo, s'il te plaît comment ça litonge nanga te. Voilà. Donc allô chérie Théo comment ça litonge nanga te. S'il te plaît comment ça litonge nanga te. Donc voilà quoi. Et le point dans le bimité maintenant avec Sabino on a témé. Yoka ninge zo banda. Allô chérie Théo, OK ça ambiance là ce qui wapi. Moi ça le s'il te plaît comment ça litonge nanga te. Bon. Place yo ke yo ana ça ambiance na yo. Mais comment ça litonge nanga te. Litonge dali sombela ngali s'il te plaît, je t'en prie, pense à moi. Sombelanga litongeno soko ke marché memelanga litongeno pona sepela sombelanga litongeno soko ke marché memelanga litongeno Jean-Paul Kalema utana kumba zemi température nanga ihe comme varier. OK la kanisi basa zemi nakoki kondima nasanga nyonso kasamura yote Jean-Paul Kalema motema sange amour eza lokola ebaloye kauki bomo yambisie kosuka wahapye jibengwei Rio surprise wa place ozo memela biso balitonge ya somo donc lokola yo osali bo pesinga zeme komukende kotambola mais wana okosi na kodiembela cette fois-ci na lipapu bon elikutwa siliki pa mataki singleton lelo biso tomati mibale zoko zalaki no angelu obotilelo mapapu yo wanolinyoke notika ngai moko nakodiembela yo na lipapu tokomata biso mibale nakodiembela yo na lipapu tokomata biso mibale nzembo banal bati ba vocal na mouvement non Fuji NF babi on ne change pas l'équipe qui gagne les bosso na banzem na ngam to ça ténor za ki bogis bompema il est mal au cœur bobi kanenga pesa ki penna mais bon siko tango ya kei to ti na NF non Fuji garçon les beaux garçons bon garçon mbamba mikolo ba benye garçon etindi kiti bon donc ye ndo ningi apesa na sanguluma na bandela c'est un garçon de chance atie Mathieu Mbumba ye moko pena yebsingatin il faut petit wana asala vocal la sai vocal na nitonge mais na cœur na chorale ezali achuda Diego Milito professeur Jules Cubens na Jules Deloko basali cœur nzembo na tekilio nzembo nzembo eza ba partie musu yanga ba partie musu Cézanne nakoki kondima nasanga nyonso kasamura yote emerase kapinga motema sange amour eza lokola wana eza parti nanga moko nasepela koto kabela mosimbo obi nasepela koto moko motema esengi amour koto motema oyo ezangi amour motema ezangi amour nakoki kondima nazanga nyonso kasamura yote emerase kapinga motema ezangi amour eza lokola ebaloye kauki motema oyo ezangi amour eza lokola ebale kauki bomo yambise kosuka wana yo moko wana parti na ngai neti kabela mwasi mbongo ndengo lingi kasi soki ozangi tendresse eza mabe yango sheri inasengi nanga bando bon ayeli mama inasengi nanga bando wana ezanga moko baparti nanga moko mpe eza na kati wana
La partie nous suspecte à parolier, bah commis paye, tout modifié, tout ça, les Rio, tout comme la souka. Petit nangai, bah petit nangai bah parolier, bah zébélé, naza pena donc via bah parolier, petit à bah parolier, bah zébélé. De love mawawa a yebi pe makamba. Tanga ba komona bango pesa ba dédicace. De love mawawa la pesa mote place Zali. Petit nanga ba divé, vient nanga Eldorado, vient nanga Pascal Poba, Master nanga Digas, basé belé. Charlie Kanga, Raf Mindu na Boston, ba na Congo Promo Rio, le bité pour na Congo Promo, né nous moni Congo Promo. Non, Congo Promo déjà naïba quitté qui nayo kaka. Naïba été qui provenance dans nos state. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Là, c'était Rio de BCBG. Anikens Bayaka. Voilà. C'était Rio de BCBG. Bino Moroboyo qui boloba ki to yambae, to yambie, ala yambi biso ki to nanda kunae, to dans salon ya Rio. Musicien na bino, chanteur na bino, bo c'est la litongue. Bo c'est la litongue, a recevé sa biso, a recevé sa ba congolais tout bas na tout ya monde entier. Là, moi, je dis merci à Raf Ngindu, merci à Alisala, merci à Charlie Kanga. La caméra, merci à Wilbri Kaembi. Rio, en tout cas, je vous dis merci. La copie s'appelle numéro Nanga. Numéro Nanga Zali 09. Voilà, c'est une permission pour donner ce cas. Voilà, c'est ça. 09 98 85 26 63. 09 98 85 26 63. Pour la studio, pour Balinko contacter. Va contacter petit Nangai William de BCBG. Basé Belé, donc bon contacter. Bana Luanda, bana partout. Abimaye Mokoli Bozo, Solombois, Grévi Foutila, Pessi Bino Bambote, place Bozali. Oui, tu veux tellement Kabwana, on a les tongues donc. Les tongues, ça la bien. Raf Ngindu, mon boss. Raf Ngindu, le boss, Rio Yeyu. Elle écoute aussi les qui prend mata qui singleton. Les lobbies automatiques, mi balai. Zokozala kino wajelu, obotile loma papu. Yo wano linyo kenoti kanga imokwe. Na kodembela yo na lipa puto mata biso mi balai. Donc on ressentit que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le boss il a pena balle de match. Bon c'est là. Toko yambana, toko simbana, bon, toko zala kitoma.